ndeko na nga na lingi oyo aza motema azoyoka liloba oyo zwa telefone benga ndeko na yo poto biyaya nzamba pambola yo pona oyo nyonso tu yo sali pona biso me banda lelo yaya oh metala po bozo seka nini donc bino bozo ndima te ke mutu akina kotindela mutu apoto mbongo te yo kamata kaka mukolo mususu $100 to $200 change yango sens tindela yango ndeko na bino wana kokama kutu bi oh otindela nga mbongo pwani azomona ngo neti te nga nzamba pamboli nga nde yango na nga pe nalinga na pambola yo merci akopesa yo mingi bozalia na bokomi na poto tende yango na bosakana na bato a poto basalaka mbongo ya pasi ba mentalité na biso faut changer bino bozomona yana bino wana azana poto akomi nzambe na bino boko bomisa ye avant po nzambe na biso nzambe ya nzambe po nini bata motema malamba umelaka na mokili nana yebiso ndenge wana bata motema malamba umelaka na mokili me ye alingi kozwa place ya nzambe ndenge wana nzambe asa nini agogoli na sisaki te ozwi mpenza telefone po place wana bokataki nga obiyaya tozoyokela mawa mingi mbongo na bino wana kokufutela ndako kolesa bana yaya soki posa na yo na motema ezali mpo notindela biso eloko wana nde okootinda me komona yango lokola obligation te ya chaque suka sanza il faut olesi bato ya poto okamati otieli biso carton ya soso epa boye nanani wana ce n'est pas bien et puis yo pe banda bosu bozwa mpunda na bino na poto yo linga kosala musala te ozomona teke mpunda wana nde mutu abebisi makambo po nzambe alingi oyo atie katikati na yo esani ebima me yesika sikoyo akamati oyo eza kati na yo nzambe alobi ebima ye alobi ebima te sika so nzambe akosani agogola. N'ayez pas l'habitude de prendre votre famille en charge. Il faut aider votre famille. Ce sont deux termes différents. Ko aider elingi kolobani. Leki na yo soka za kotanga na université. Ko futele Minerva les amabe. Yana ngoma bete. Mais soki université sili bino na ebosa nini? Boka bwana. Petit, chike vide, luka bulo, kende salama makamna bala no mwasi no mususu yo ganga film ubaleli mwasi hein au fouteli mbongo ndako mais finalement qu'est-ce qu'il y a là-bas il y a osani abana ko sentela ka yo bana basi po yo latisaka bango et puis bato muso ndire molimo wana posséda bino bokoma pe embrouiller bokotisa bato muso na ba compte na bino o bakoyi kozala te. C'est un culte beau péché on a mutu. Leki na zo kalaka banzazia wana kombo na yo. Wa sere o zala calme. Via le baka tinda yas moko boy. En tout cas yas wana so komi yonde mto kozala gérant. Tala zo bangwa mwasi pe ondimi na yo ba batre yo na biloko ya mobali wana te et puis mobali yango nde mobali ya malonga ko vivre na ye ata yo mo. Tatuni oko bana basi bola muka. Tokomi na Deutéronome combien 12 hein? Vous observerez, vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en reprocherez rien. Biloko nyonso oyo nzambe azali kolobela biso. Il faut to mettre yango en pratique. Balbi to soustraire loko moko te pe to bakisa pe loko moko te. Oyo nzambe alobi sala osani. Oyo alobi nzambe sala yo lobi na sala me. Oso koti na makam.
nzambe soki apekisi eloko sa nini boya na yo. Lobi tozalaki na réunion na ba jeune sœur nalalaki bien te wabi na bana mibali na bana basi hein? Bana basi baza ba ninja moko ya kosakana te. So tali misu na bango zotalaka bana moko bien. Mendeko na nga makambo toyokaki lobi. Nga place nazalaki ebimisi nga chair de poule suki ya mutu nyonso to etelemi. Mena moni misu na ezotalaka bo makambo ngo ni na loba na nga te wana yalaki nde mpo na nga. Mpo na koyebisa bino ke ba sœur mingi na ba frère mingi bobakisaka makambo likolo ya Bible. Bible pekisi yo kosala boye te. Mais ozosala po mena yo moko ya ko expliquer cause oyo ozosalela likambo wana. Ce n'est pas juste. So balibino ekobo eza mabe. Osani. Hein? Mais mingi boyaka awa osalaka na yo ango sans problème. Ozape koya awa motema na etikala endurci. Mais sika sikoyo oyebi ke péché ya moto esala ni ekene ko telemela ye na liboso. Sika sikoyo yo kokima église oyo pona kokende kosambela na église mosusu ozoloba nini bopakola mezate yo nde mutu za impur kende kuna omoni ke la plupart pe ya bandeko mosusu o balongwawa hein. Nga nakutana bato ebele na mona moko te na voiture. Nga biyo longwa ke pa na biso po to kangaka yo. Me koto nga nakanisaki osozwi Mercedes moko bona boye. Ko abandonner ba assemblée ezala pe libabe mususu elandaka bato. Soki nzamba tindaka yo nde awa. Yo na lulendo na yo lobi mbo. Na mona kote kuna bona bolobi ba makambo ebele okeno ko sambele pa mususu. Nga, ça ne me fera absolument rien. Donc, nous devons avoir le temps d'adorer Nzambe mingi. C'est pourquoi, avant parole, il faut vous en habitude à yemba kamakasi. Kotombo la Nzambe na lo lenge moka ko sakanate. Alors, wana bozali ko fungo la Nzambe pendant ko kota dans les lieux saints tant moteya koya koteya. Afungoli munoko na ye bino nyonso bokomaka ba alléluia ba amen oh gloire à Dieu. En tout cas l'ité yawane tutinga lelo mate ezo tuta batu te poane c'est pour ce biloko nyonso batu babi na bangote. Nous avons parfois les gens qui nous chantent eux-mêmes baza na bango pire te babanga na bango nzambe te. Sikasikoyo ndenge ni banzembo ane kokota biso na kati na nzoto na biso.